Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur votre chaîne Bayoka News Télévision, chaîne Oazalara vraiment sur terrain, Oyogolanda, au Repé Sarabito, toujours confiance, pour Oazalara sur terrain, le jour au jour, pour na Repé Sarabino, toujours actualité, na kati ya chaîne Nabino, ou Bamengi Bayoka News Télévision, quand on compte les locaux à la banquette, il y a découverte, les locaux sur terrain, la mambo Italie, grève, il y a motocycliste. Tomé Bobeta vraiment parce que là bande de la motocycliste oh bazo les là d'après vraiment tracassé bazo koka ko sala musala monte ko permettre à ko sali sa population rekoma na ba destination là bango et leur voiture to taxi et ko place ici ko maté je pense que moto permettre à biso quand même ya rekoma na besika o to ko maté na ba transport donc les autres remédiants ça bande de la biso bazara vraiment sur terrain pour to ko ba qu'est-ce qui ne va pas na ba Italie grève ya ba motocycliste to meka boloka bango peto meka ko comprendre ni effectivement eux bino ba koti beaucoup de ça là pour te beaucoup ko permettre bango peut pas ça la musala bango na ndenge elongo bandi donc restez branchés sur votre chaîne pour to meka vraiment ko solana bango peto eba qu'est-ce qui et c'est ngani ni pote mambo grève et diminuer ba tracasserie ni ba okuta non o ça la que non les lobande ko ba boya ko sala pour baza vraiment maltraité na balabala o ba zo permettre ba bazala en déplacement. Donc restez branchés pour tomber là-bas. En collaboration avec j'ai toujours appelé l'ingénieur Gims derrière les images. Oh, il y a autant de micro dans sur photo sur là. Déjà, toi, un des motocyclistes, ça, oh, on a collé déjà. Bonjour. Bonjour, papa. Oui, chef, comment vous avez déjà compris? Voilà, comme on a mal d'aller juste malemo. Là, mon corps, il y a pas, oui, Pakitans na bango to sombara mais ezala batamoko boye to bakate so balalela biso ba cousin so nini omona ka bala mukembo matin moko boye ba ekambala moko batelisi ba mitu bala bango wana bakangeta ba moto bala moko bakotsolo la mitu bala bango wana bakena banensi ko bakanga na mitu bango ezala banani ezala ba policier ayo kanga yo mutamoto a rotuna yo mikanda te ni tia ekambala moto akasika ba moto bu akotisa kei akoma kuna abando senga ba mbongo pesa biso boye pesa biso eba pesa mbongo a libérer le biso soko ya bongo sikoso na ba mikanda na bango nyonso na ba roulage na ba to mikanda ndongo zo mone boye ata muta mikanda na bango ba policier toko vivre ndenge ni biso pe tozala bana tozala basi na bandako siko toko vivre ndenge ni na bango yango ba ndeko to sepela kite to ba ilelo pena to vanda na bandako mais tant que toza batu toko tika pe ndeko la biso te ba souffrir yango to bima to benda OK et pour na bino bana batekela bino ba document bango yoyo batekela tout ba document bango za l'état batekela tout document quand l'état tekela bino document scolaire bakanga bino baloba ni ke document na ezala bien te ezala kutu mitifa documenté oui ko bango ba yela documenté bango ba yela ande moto soko landeli yango peteke quel libélo pe ko zongo te tu me ba wa na ba social card toi bakenda lango la ba district na bango ko ba koma ba funa ba nini wala ba district ande kenda kuna so po landeli yango kuna te o mona ko zongo pe si condé pour ça la bino ba motocycliste déjà je pense que ça déjà na mon expérience na terrain nani azara censé ko interpeller bino ba motocycliste et za service de sécurité ni les azara censé pour na ko interpeller bino ba motocycliste Kama biso tozalaka na ba roulage na ba mikanda o bango ba aseko batu ya ba tolo ba policier ezalaka kaka eloko moko ezalaka selo ba sentiment la bango kwa tolo ba ezala ba sentiment la bango ndenge bango batambola ko ba yebi biso déjà de côté les makao ebiso derrière de téléma bon to ba biso to poussa na ko poussa donc oya te ko kanga moto ya mutu o asondi $1000 to $1500 o ezobokolela e mwana ezobokolela e mwasi ezofutela ndaku efutela e makambo ebele ba charge ebele o azozwa na moto wana ka moko wana soko le gaso mikanda ba bipo ndenge bino pe bata moto abite bino pe bokoma ya na désordre ko tshana mituka pedela ba moto liboso na prince wana yango peut-être ba si eta na raison papa eza raison to boyi te ba continuer biso mais balo ba na biso to ba responsable wa ba so kete ko poussa na boza la place bo ko za la place wana au lieu que wakanga biso ba moto bakendaka nango
ata yo moko vraiment kelo ni okosia na bakonzi to mpe baolanda oyo de partout na kati ya chaîne na biso bayoka no télévision par rapport à bamakambo oyo etali batracasserie. Bon, mpona batracasserie bakonzi en tout cas tosenga bino na pardon bolimbisa biso toza bana na bino toza baleki na bino toza bandeko na bino tokosenga na bino kaka ke boyeba kosala mosala na bino biso toyeba kosala mosala na biso wana ndenge ezala malamu bosala yango na ndenge ya bien biso tosala yango na ndenge ya bien mpo totambola mpe ndenge moko so tokomi kaka ke bino boyeba kokanga biso bawala basala boye badésordre esala bien te mais boyebisa biso likambo oyo ya mabe oyo biso tosali toyeba ke tosalaki boye mabe mais oyo ya kokangaka na babutu na bamoyi wana nde ezosala biso mpena bien te. Mais babi d'une part mpe ebele mpe ya bato ya moto mpe bakoti na monde ya balèvement bato ya moto mosusu mpe bakomosala bacope na bacriminel d'après bino moto ya motocycliste elo oni okoloba d'après. Bon mpona wana fo bapesa biso nanu preuve ka bapreuve ya bamakambo esalama la plupart oyo mpena bautilize moyen ya moto bautilize bongo ngai lokola motu klinia ye alobi na ngai ke tikanga place boye nakozalaka na tie na moto nake tika ye wana eza su makambo na ngai te nake na tiki ye ngai nazongi soki ezaki ye osala kuna ye nakoyeba ndenge ninga konzambe donc bazala na bapreuve oyo bakolakisa na public bakolakisa na peuple kete nde bazali atala bato ya moto oyo tokangi bango basala boye basala boye wana nde kozala malamu bato ya moto basalaka makambo wana te te basala yango mpona ye basala yango te basala yango. Ok, merci. Kande ezalaka tokoba kaka na kati ya 30 na chaîne na biso bayoka news télévision la chaîne à proximité oyo ezalaka vraiment sur le terrain oyo ezalaka mpona kopesaka bino toujours baactualité oyo eza en réel. Donc tokoba kaka je profite rapidement de te saluer. Toi t'appelles Bouche Kouchiri, Kadi Kadima, je ne t'oublie pas Titi Mokuta, Nalo le Oulinga, Patrick Sidi, je ne t'oublie pas Irène Matoudi, Dinan Niclette Matoudi, Chico Ferre Nakati à Paris. Donc tokoba kaka na ba ndeko na biso ya motocycliste oyo tobeta vraiment bamasolo na bango qui concerne grève au bino mo bozoka bazoloba bien que non baza vraiment menacé na baservice oyo eza sur terrain par rapport au basomba mukanda mabe bazotracasser bango bajoint aseko baza susu wana mpona kotracasser bango à chaque fois soki baye bazwi bamoto bakei nango eza soki mbongo eza te moto mpe eza te. Donc tokoba kaka toyoka bango tokosola na bango. Restez branchés sur notre chaîne Bayoka News Télévision oyo topesaka bino toujours maele na maele en collaboration na directeur toujours appelé l'ingénieur Gims derrière les images Chris Gims, Yulia Makuma, je ne t'oublie pas, Xavier Bofefe ONG Bruxelles. Donc toza vraiment na kati ya Kinshasa na Carrefour ya magasin esika tobeta vraiment bamasolo na bandeko na biso ya motocycliste omoni vraiment que non demi journée on va commis quand même comme dima pour bana choisir il faut pas quand même moi gagne pas faut te ba koka honorer niveau ta topé ba famille na bango na mukolo ya lelo. Donc dome kokoba na kati ya chaîne na biso rester toujours ça vraiment na kati ya Kinshasa na Carrefour ya magasin esika tobeta vraiment bamasolo na bandeko na biso ya motocycliste omoni vraiment que non demi journée on va commis quand même comme dima pour bana choisir il faut pas quand même moi gagne pas faut te ba koka honorer niveau ta topé ba famille na bango na mukolo ya lelo. Donc dome kokoba na kati ya chaîne na biso rester toujours
Déjà, tout le monde va faire un motocycliste par rapport à ma pétale grève. On a des romans à la motocycliste autour des déjà, la voix a déjà bonjour. Bonjour, oui. Oui, tonton. Par rapport à ma pétale grève, journal et l'autre, il y a grève. Qu'est-ce que ni désolé car vraiment on a grève en tant que Yosa président d'un parking. Et là, on est par rapport à ma pétale grève. Pour na makambo ya grève faut to ebana na mboka na biso na lo banakanda na sekate na lo banakanda puisque tension eza bien te vous comprendre mboka na biso to yebati eloko ali boso na no faut to ebana ba Mercedes so ba pesa policier pensez que non eza il y a du sorto benga ba Mercedes pensez que eza ya intervention peut-être les hommes va prisonnier ou ba zobela au ba mususu soki bakangi bango na parquet ba memi bango na ba desa set beliti na ba prison mais eza su bongo te to mona ka ba desa set soki etelemi awa bakangi ba motard pona nini moteur oui et comme ba motard et puis le ko soka muso biso ba desa set wana eza mituka sika okomona bakangi yo bazui moto ba koti na kacha moto ba desa set wana oui babi tu bezo kota na kacha ba desa set et comme ko kanga na ba moto na ba tu bazo fina kaka bango na kacha wana ya wana photo e bamboka na biso ezo tambula boye ndenge nini moteme suki makasi soki ekukune na bureau ofuti 100 000 70 000 soki 70 000 wana mbongo wana ekendaka na baposhe ya baindividi wana ekendaka na compte ya leta puisque tolanda mpe masoda ya bapolisie mosusu balobaka bafutaka bango te oyo bakonzi bazalaka likolo baliaka ebele koleka bango donc cela veut dire bakonzi wana bango nde babebisaki bino kole biso toliaka ebele bino mpe bokita sur terrain bonyokolaka bamotare na bachauffeur photo e banano ezani eloko nini ezoleka na mboka tobanda komona na série ya mobutu malgré na série moto banda kobula te mais ata na masolo ya bapapa na biso bapie na biso babanda kobula bazaki na baunité moko boye leta ye moko apona mpenza mpona tracasserie mais lelo ezala na pouvoir ya fati eza pouvoir oyo ya kabila eti koleka oyo na mitu lelo oyo mpe mazokanga moto FARDC azokanga moto policier azokanga moto bureau de azokanga moto bamosusu babimi ndeti bakuluna bazokanga bamoto toyibi te ke bambisa biso unité moko toyebaka no unité oyo oui ndeti bapolicier oyo bakomi koutize bakuluna bapeti ya quartier bapolicier bakomi koforme bapeti na bango ya quartier ke bino bozalaka liboso biso batabaka na ndenge nsima yango moso baye sur terrain bino bokokasekeno babatilia baye komatana bamoto porke baza basivile ntango baye babloke bino na bakido ntango bokomi kodiskite po eza nini boza banani bambila bemina bamiziki mpona bakanga il faut toyebaka eza nini eza par exemple eza mosala na ngai modimane neti ngai naza papa ya 4 enfants batangaka kaka na moto bamelaka na moto mais omona policier moko boye ana sante ya bien te aponda ndeti aza étranger akokango na moto donc ezo eza te eza kaka kita na moto tant okomi kuna na bureau boye oh monsieur mikanda eza te oh monsieur bakangiloko nini okomi kuna bamanda boye omona kaka 100 000 150 000 et 150 000 wana ekendaka wapi dede nzela yango eza kobeba nzela eza kobeba nzela eza te mabulu mais bambongo bakangilaka biso boye ekotelete makambo nzela te donc baza kaka bakangi biso nzela yo tikomona mbongo batenga eza banzela okomona gouverneur ye moko par exemple okomona gouverneur akozala ata na 500 mapango na vila Kinshasa gouverneur totikomona kutu batukopesa nini waremplace kasongo nani komona nani soki blaise lembalemba soki kilimbalimba ayaki na baide moko boye ya bien ya keno aboye makambo ya tracasserie ya supprime makambo ya babiro de lobi vie baye kocorrompre ye na nsima bebisa vie so olali boye okosuka manda esili olali nzala okosanga na ndako ya etage ya kotonga vie atalika bo alobi ano nga mpe nakobiminosa te na Congo nga mpe ngomisa bokota na nzela boyelanga bamoto yango nde mwana mboka eza na buzoba yango mwana souffrance de tout souffrir babi pe d'une part bino baza moto kosomba mpe batike te tosomba ngo batikana na montage bino akokrea yango désordre l'équipe embouteillage eza mpona bamoto te eza mpona ata bachauffeur te embouteillage eza mpona bapolicier na biso baza baincompétent
embouteillage extrême est-ce que na moya oso remarquer bien na moya embouteillage na kati embouteillage extrême ka patrer ba 16h ba 16h déjà ba pester ba sa déjà ba mbongo na bango ba kongoli ba mbongo na bango ya makelembe soki ekoki 17h 18h bazongi na ba palin zali tikali ya bana na bana mwana simba bende soki omoni siko mokonzi azoya na nzela soki aza na likangu na ye na kati ya mutuka soki ayibi mwasi ya bato na kati ya mutuka amoni ke nzela eza 3 banda ya kolite mpona kreye 4 bana na ye mpona ke na tiaka na ye na bars siko yebisanga nano ntango biso bapetit peuple bendi biso oza nsima tokosala nini tokolanda mpe ye mpe na nsima tokotikala mpe nsima te parceke eza mboka biso eza bongo ya yango ozomona lelo mboka eza na desordre yango moni tolobi na minute soki tokutani na bambila oyo bamali chance tokoboma bango mpe bakobomisa pete na nini mboka eza na ordre mpe eza na buzoba na babibi no mpe omesa nti bao na mbota likasi yango mpe bango mpe bamesani na bango apa bapolisie ebele bango mo babetaka masolo wake ebele bazaka matricule te me teyebi te bazaka matricule te me teni wana eutaka wapi balobaka bazaka matricule te me teni wana eutaka wapi bazaka matricule te epuis mituko batambulaka nango oyo bango mo babetaka masolo eke ezaka mituka versement donc bakonzi na bango bapesa bango ekoma versement bazoverse eza versement bakozela babimi 7 personnes na mutuka moko siko yebisanga nano bapesi bango na versement na 7 wana faut peut-être chaque policier faut abimaka na moins 100 000 sur 700 policiers bakoserve na 700 000 batali mo ya biso selini yekoki fausse ko toluka siko ya bakonzi ya versement yango zo mona mboka eza na buzoba sur buzoba par rapport ya document pe bino bosoma na passe on dit d'une part c'est bayo interpellé le bide bon ça banga na muluba ndeko ya eza question ya documenté soki balobi bongo baza ba aventurier na mboka na biso uko mona netra bitaka liminga batokanga mu sabiso motarao ana document na ye nyoso bakangiye o document moko kombo e mwana na biente ngakena ye kuna na bureau kombo e mwana mais kombo ne zo utaka kana na baboko na bango moko kana bango moko bakomi kuna batali ote ba shipu tso mwana na te kote na moto na bureau moto kote na bureau ba cheka dena o futa 100 000 francs est-ce que ça ka bongo ezaka bongo te yango zo mwana na mboka na biso ozala na mikanda te donc ezaka na ndengo moko zomona mboka na biso ndete makamba ba mituka oyo o mwana batiki mutuka oyo ezanga ba kinyonta mutuka ezanga ba retroviseur mutuka ezanga ba ba ya bien ba otika ngo ba kanga mutuka eza propre ba bige mutuka to olela ngo mbongo nde ba komisi biso ndete na business na bango c'est là on est commencé na ba continent ba yo voilà tolemba déjà makamba ba konzi tolemba déjà makamba ba konzi wana tolemba déjà makamba ba makambo oyo eza lelo te makambo e banda partir na Joseph Kabila lelo makambo oyo Jesus na régime ya Fati o sentir donc makambo oyo senga pardon eza te donc basala kaka o ba mwana bayebeke mukili ata so basali 50 ans 70 ans 80 90 ba okufa kaka lelo to mona régime ya Mobutu bazangi na bambongo est-ce que yo go kanseke lelo bana Mobutu ba ko souffrir bango ba postele kina ba ministère ya ba affaires étrangères bazongi bango na musala te pona nini bazaki sile teke lelo bakokoma babola nde moko na bana na bango eloko baosala oyo ekomene pe bana na bango ekomene pe bakoko na bango o comprendre yaya biso toelia na motoki na biso leta tikele mpe kopesa moto ata moko moto te na nzela keke ndoboli na biso eza motoki ya moto akozwa mwa eloko na ye ya 50 000 francs 70 000 francs akotiango na mai soki bakangi yo ekoki kaka bamande ebele epo eloko eske dimanche eske policier eske akokanga dimanche drapeau bazokanga papa bazokanga dimanche samedi bazokanga est-ce que dimanche musala ezalaka ya leta awa ezaka jour férié mpona bato mosusu baservice mosusu mais service spéciaux nyonso dimanche il faut ekanga moto pour quel motif bokotuna est-ce que dimanche tokende olia mpa na bino so leki awa na baroulage bon so leki neti awa na makanza dimanche kende na moto bakokango même si vous avez des documents étatiques samedi absolument rien là. Or, moto englobé bato ebele, moto oyo. Moi qui vous parle par exemple, moi je suis un travailleur de l'État, je suis MI depuis 2020. Oui. Alors, na foute landa, na tangisa moi na université kana moto oyo. Alors, le moto nous aide. Bon, on commande ba avocat, tous ça balongoli ba teni ba koti na ba moto ba kumba na butu ba zumbongo ba keba ba fofuta bango ebele te.
Alors, nous nous regrettons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous sommes donc toyés, il y a l'insécurité partout, à Tchassa. Mais bazotika kuluna bazota mona ba minduki na butu bakanga ka ba moto toyebi eloko ni to sonna mboko yote ça va kanga bino tina butu pour tout si peut-être je vous dis moto peut faire ma place au thé au moins dit payer bakangi 3 4 parce sans raison sans motif valable hein sans motif sans infraction. Alors, on sous-entend parce que nous, auparavant, on disait que quand on voit la police, on voit l'ordre. On voit l'ordre. Mais pour le moment, ce n'est pas l'ordre ou la sécurité, on voit toujours le désordre. On voit l'insécurité. Nous nous demandons pourquoi, qu'est-ce que les montages ont fait dans ce pays. Or, nous contribuons beaucoup. Bon, parce que montage englobé partout belé. Alors, nous regrettons. Est-ce que le ministère intérieur est allé ou les autres à la service de la sécurité ou il y a la police? Est-ce que les gens beaucoup? Hein? Bloc tal bloc au Costa la Oyo, tal ba fulu, tal bloc au Moussouane, tal qui fait Kounate, hein? Tal ba fulu na beaucoup mobile. Alors, auparavant, est-ce que service environnement est à Namboko? Service à hygiène est à Namboko? Tala peut-être. Et l'autre qui peut pas s'en bon. Tala ba fou. Est-ce que hygiène est à Namboko? Bakoko na banda ku ndenge ezala kakala. Mais ba créer la bino to ba créer la bino parking na mbongo o bino pesa. Parking wana ko parking wana ndio ngambia izana 5 tonnes. Parking wana 5 tonnes. Ko karaté. Parking izana 5 tonnes. Ko karaté. On va pas regretter. Pourquoi biso to donc ko lo ba ke ko tata di montage. Di montage donc ko ko tika na kamo lo kwana to tondi. Wana parking ni ba lo bango parking. Nous avons des documents étatiques. Nous avons tous les documents étatiques. Nous sommes à taxe tous les jours. Est-ce que la police wana biso baltote bango biso photo futa bango? Mutu azo débrouiller na mbongo na ye mukie asombi moto na ye po a débrouiller afuta ase scolariser. Kala makambo ko mana kuna ya boko mana kuna kala makambo. Ya boko mana ya zo tala nanu dekira ngo tala makambo. Batata mikolo ka show ke do beta kaka. téléphone, flasher téléphone. Bona image bolinga yo oswabu na pembeni Obi
après l'heure, ce n'est plus l'heure, tout comme pratiquement la soupe à la 4 à 30 chez Nabiso. Bayoka News Télévision, Azaki vraiment sur le terrain, dans ma Italie, grève, il y a ma motocycliste. Bino mo bozu ya Royoka, bino mo pe bozu ya Kolanda. Makampo ezo leka vraiment na ba balabala na biso otobengi, na ba route na biso, na bandeko o ba employaka. C'est là ya balabala o ba salaka na balabala. Donc bino mo bozu ya Royoka, bino mo na kati ya tranche na biso ya télé réalité pour zo pe ya romona ba réalité o to kutai na mo pe na kati ya balabala na mambo Italie. Journée ya lelo ezaki grève ya ba motocycliste. Donc, tout comme déjà la soupe à la tranche, il y a rebaptisé, il y a remis ça, il y a communiqué, restez branchés sur notre chaîne. Bayoka News Télévision, on appelle ça Rabino toujours, information, actualité, réelle, la chaîne Bayoka News Télévision. Quand on sait Rabino toujours, vous s'abonner, vous liker, topez, vous partager l'émission, la mission pour capable vous faire un commentaire, afin que RPS a mis ce courage à vous ça, pour qu'on satisfaire pratiquement la soupe on chabiso big up rapidement moi bambote la bateau bazara la biso va partager un baby simple topé eux va contribuer quand même na kati ya chaîne na biso topé personnellement la biso bandeko na bino humble serviteur la bino junior voix de la presse. Je profite rapidement de te saluer, toi t'appelles Mireille Soukama na Bosanyote Ilous Ilunga la derby na Bosanyote Dalming na Soudaf Yulia Makuma, je ne t'oublie pas. Niclette Matoudi, Dina Irène Matoudi, Dina Bosse Communauté, Patrick Sidi, Lidovic, la Bosse Communauté, Titi Moufuta, salutations à toi, big up à toi, la Bosse Communauté, tout comme pratiquement la Souka, à tout seigneur, tout honneur, maman Odette Mouiti, la bébé de Gabriela, Odélia, Talia, Ryan, pourquoi pas Lohan Kabwa. Salutations à toi, la famille Gabouana, la famille Babino Nyonso. L'ingénieur Gims Christ, les images, vous devez s'arrêter toujours, Maël et Namaël. Vous avez vraiment les lots sur terrain, bino mo les sur terrain. To meka coupé ta voix, ma sonne, ma déroulée, soit motocycliste. Vous super, Mbappé, Royoka, qu'est-ce qui est de ces réalités? Je ne t'oublie pas rapidement, je te salue, toi, t'appelle l'avocate par excellence. Elle, on l'appelle Davina Otto Daviker, salutations à toi, big up à toi. Je profite de te saluer rapidement, toi, on t'appelle déjà, elle, on l'appelle Christelle Poutou, je ne t'oublie pas, Christelle Poutou. Salutations à toi. Vous avez qui dans Rolanda Bisso. Christian Code de Canada, la Bossa Nyote Max Bouroudi à Paris. Luxen designer Tekasala. Elle dit que non, toujours patiente, c'est la caca. Je ne t'oublie pas, Etienne FIFA Touré. Il y a Gaga, salutations à toi. Vous avez vraiment aimé dans Rolanda Bisso. On est ensemble, ma Babagui, la Massiala. Je ne t'oublie pas, c'est à Ige, Sope Moukaïchi. Je ne t'oublie pas rapidement, l'ancien Rabino déjà. Faites un tour pour l'Italie, événement Nabino. Pour couvrir on a bino collage ça tenue il y a événement on a bino mariage décoration et tout vous pouvez directement madame Falon Sompé salon de coiffure Falon Sompé la bande Luana vous pouvez madame Sompé vous faites sa numéro vous contactez déjà Bisso vous avez toujours branché la chaîne la Bisso à l'histoire que pour la ne t'oublie pas pourquoi pas toi on t'appelle ingénieur Babou Kaba big up à toi rapidement et maître Hervé Kapoufou. Restez branchés, je ne t'oublie pas, toi t'appelles les papas des Kirby. Les papas des Kirby. Salutations à toi, papa la Kirby. Lui, on l'appelle déjà Boucher Materazzi. Il y a Kérol. Salutations à toi, la Bossa Nyote. Vous avez qui dans la Nabiso. Ciao, ciao, bye.